Bonjour, bon dimanche. Na bande konyo so vraiment à partout biska bosa. Émission lelo na osala ngona mawa mingi. Donc naza vraiment na temps ko tuté ya ko se préparer parce que basangwa boy. Et ça vraiment basangwa mawa, basango moko ke. Okoki même pas ko tia make-up, hein, oko tia même maquillage té. Parce que mitema bato ekomi tellement mabe, tellement makasi. Au mona ke papa asa ko se permettre ko boma bano ya boti makila na imoko. En tout cas, na uti ko la muka na appel ya camarade na nga moko za na Houston. Nde aibisinga likambo isalamaki lobi na Houston na 17h. Ya zaki na musala et ba utai ko benga ye ba yebisi parce que asa close na famille wana. Donc ba sa vraiment bandeko na mwasi o babomi bana na mobali na ye. Vraiment nzamba pesanga makasi na koka koloba likambo ngo ti na suka. Merci na bandeko nyonso boza connecté et ça vraiment pasi komona makambo to sa komona ba mindele bato baza na système akobomaka bana na bango basi na bango so bana ba problème mais to komona ngo ekotiti na biso ba africain et komi ba africain bokomi mutema makasi na ebite soki eza ba misala ngo apoto ba stress apoto. Soki eza nini moto ekomi kosala ke ba africain pe to komi vraiment mitema makasi mitema mabe. Bolingo eza soute. Na ebite soki eza moment ya fin. Na ebite vraiment naso ebate naso comprendre te kala na ba news. Ezaki très difficile à koyoka ke mama abomi bana to papa abomi bana. Non mama ba mama vraiment baboma bana te. Soko yoki mama abomi mwana en tout cas mama na zengi ndoki te. Parce que au kanisa 9 mois memi mwana na yo passe au moni ya kokolisa ye abela bozo kufane no peta quel que soit mwana fingi yo afinga yo ndoki afinga yo nani otikala jamais ko boma mwana yo wana mutema na biso basi siko ba papa na ebite bo signara po bo memara bana na 9 mois te na libomo bien zakanini. Alors vraiment mbote na Serge mbote na bandeko nyonso boza connecté nangi naza na distraction te na loba lisolo oya mawa pe ya pasi sami na Houston na Texas na États-Unis na lamuki na tongo na zozwa appel a muninga na nga na beta nanu lisolo avant na pesa conseil muninga na nga bengi nga zo sanga lobi Clémence olali nga bino na lamuki déjà na zo répondre bat na WhatsApp ndaba ndiko ebisanga lisolo alobi likambo mawe salami awa ndeko ya mobali nanga auti ko perdre banani mobali nanga auti perdre ba nièce na ina nife na ye ngana bi koma ndaba nto betelanga lisolo eza na couple moko na Houston papa ngo kombo na ye Jean-Pierre Ndosok azali congolais ya Brazzaville abala congolaise o ya biso ya Congo ya ngambo donc Congo Kinshasa et bavandaka naebi combien d'années basali na mariage te pour na tuni ba détail te mais mobali aza na 65 ans mwasi aza ba âge na biso alors et salami ke bavandaka baboti mwana 8 ans baye kobota mwana mususu donc vendredi ezoya ya le 10 août mwana nazo kokisa 2 ans donc encore bakaki abomi mwana ya 2 ans na ya 8 ans baswanaka na mwasi chaque fois baswanaka mobali alakisaka mwasi bambeli alingaka kobundisa mwasi na bambeli biloko mosusu ezalaka information déjà bazopesa bino bato bolinga kopesa ba conseil botalaka pe ba conseil mosusu bopesaka yango nga nalobaka toujours ba conseil nyonso bato bapesaka eza ya kolanda te yo moto ozovivre likambo moko mizongiso mivandi otali situation mariage no ndenge ezokendele soko moni ça ne va pas koforsaka te soko moni libali ezosimba te nani yebi soki mobali asuka ye wana to mwasi asuka ye wana moto azomema en danger bobundi na mwasi osimbi mbeli obundi na mobali mwasi asimbaka ka mbeli ata utuso babi mongala yango yo ozalaka na esprit kaka ya mbeli pendant que oyebi ke mbeli eza koboma moto soko oza na mariage omonaka déjà mobali likambo moke asimbi mbeli asimbi nzete mwasi likambo moke asimbi mbeli asimbi nzete tika keba libala wana ekomemelo na kufa mwasi wana baswanaka na mobali incompréhension nayebi te soki ya distance à âge nayebi te soki mobali azalaka soda kuna na Brazza avant ya kokima awa boyebi na mino basoda bazala bao na soma oboma motu te
ba boma boma ba mona mona makila mituna bango ba makila ba te koma kotambola bango. Donc soko za na mobali ya soda yo moko michaka na mutuno ke liwa eza pembeni na yo. Po koko bomo er nyonso na kanda koko boma o er nyonso. Po aboma déjà. Aboma déjà surtout ba soda na biso ya Afrique, o ya Afrique penza to lobela. Ba boma tel mebele baza suna soma oboma te. Ndeko na biso wana babunda chaque na basona na mobali mbeli, basona na mobali mbeli. Ba policier si bayana ndako na bango pe balemba, ba pesa ba conseil comme il faut. Et quoi arrivé que moi ça mona qui ça ne va pas, moi ça c'est un salon de coiffure na ekuna na Houston, asa na salon de coiffure na ye. Moi ça moni ça ne va pas, azui bana na ye, akei na ye kovanda na bana, balala ka na salon de coiffure na bana. Mobali atikali soki pa koma ina problème a mutu soki pe âge avancé wana na ba stress ya mboko ya misala ya banini ekomi ko pese vertige akamata meli bakisi po ami boma akufi pete a se retrouver na hôpital akomi na hôpital batali batuni qu'est-ce qui se passe oh voilà à se plaindre o akokai koloba azomona soki bana ne susute et tout ça ba stress banini ba pesier ba soigner ba policier ba yeko signaler moi c'est que mobali akomi na idée ya komi boma tolingi jamais ozongisa bana wana donc na ndako lisusu ya mobali nao moi c'est ayoki avandi bino ba conseiller nga na condamner ba camarade na mobali ba obosa ko conseiller mobali zala calme to kozwa moi sino azonga na ndako bomoni eloko bokoze ba ama bana ba te kufi soki bolingo so simba te ba tikaka boke ko boma ba innocent bato ba innocent basali binoni ba innocent bana miki bino ba conseiller botala rapide lo musu bo pesi la baninga ba conseil mariage Jésus simba te mobali amenansaka mwasi kaka na mbeli bozo kene ko pese conseil afanda kana libala bongo po aza mwana bino te mama moko ta kontima abondela mwana afanda na libala oyo mobali amenansake na mbeli to mama moko ta kondima mwana ne mobali akota azana libala na mwasi amenansaka ye na mbeli akondima ngote po moko mususu akoboma et arrivé que mobali na kobondela wana batu pe ba bisi mwasi mobali azosabo peut-être pour na absence ya bana pesa e bana mobali bayoka ena mwasi ka okende kozwa bana samedi oyo ya hier pour le lot la muki déjà dimanche bayokani ba akende kozwa bana samedi a passé na bango journée soki na soirée soki ni nzoka nde na mobali wana na sima makanisi ezaki ya mabe ya koboma bana mama pe atali kaka motema bomama ya mawa alobi oke lokwa problème tozala nango na mobali toyokana te na mariage mais bana baza ba innocent et asa papa na bango asokoli bana na ye pauvre femme aza ko se débrouiller na ba stress ya poto ya Amérique asali moi salon de coiffure na ye excusez-moi excusez-moi bon comprendre l'émotion vraiment naza touché na histoire moi ça j'ai bana na ye asokoli bango akangi bango bafuto ayebi ke bana bakipa papa baozoka Seigneur pesa makasa ba histoire bon excusez-moi na osala effort na loba histoire otina suka moi ça j'ai bana asokoli bana na ye akangi bango bafoto ayebi ke bakepa papa na bango na pokwa bana bakoya bana pe basali papa confiance dadi bakoti na motuka dadi bakei mwana 8 ans na mwana 2 ans donc aza na inane nde nalobaki akokokisa 2 ans vendredi ou le 10 août bana bakomi na ndako
papa azwi bana avandi ayebisi bango alobi bobenga mama na bino bopesi au revoir mpo nazoboma bino. Bana mike baoloba nini abina oboma bino mpo omona eso mama na bino te bopesi au revoir. Eza pasi mpo naza mama naza na bana nazo comprendre pasi ya mwasi wana na miniti oyo bazoka kokonsole mwasi wana te. Nzambe fortifie nga na sise mission. Donc mobali moko abengi numéro ya mama apesi mwana liboso ya 8 ans. Mwana lobi mama, we love you. We love you too much, mommy. Mommy, we are in danger. But we love you, me and your sister, me and my sister. Donc, oya mobali, mwana liboso 8 ans mobali. Oya mwasi ndaza na 2 ans. Oya mobali abanjabi mami, we love you too much. Ngana sister nanga tolinga ko mingi. Mami na banga lobi ozolo babo eponda nini? Papa na banga botoli phone na pesi pe oya muke. Oya muke abi mami, you know I love you too much. I love you mami. Papa banga botoli phone na lobi oyoki bana yo bapesi au revoir. Yako zo bibemba ba no pona zo boma bango siko. Moi, c'est du fait qu'il y a déjà mon bain dans un problème à bon, donc ça capable de rebondir bana. Abang ya bengi police et pourtant police c'est petit qui est coupé c'est sous papa na banate à mon appui sous banate. Et rabengi police mon bain ya joué bengi camarade ya moi ça ça moi ciné mingi. Alors bien ça camarade non na so boma bana a au mona bango souté a ko zo bibemba na ndako. Moi, swana, era subenga police amoni appela muninga leso ezokota. Asisi na police ayambi muninga le. Muninga na lobi. Bana baza wapi? Ya lobi bakende papa na bango. Abi pona nini bapekisaki yo. Auto benga ngalo bazo boma bana. Benga police, alobi sina bengi police aza na nzela nazo bimba nazo kekuna na ndako na wana. Papa bana mutema maweza te azwi bana kanyi bango maboko na nsima lokwa ba prisonnier azwi na mba mwindu atie bana lelongi bano ayo ozoboma bango lokwa ba rebele mutema nini makila na yo moko mutema nini papa mutema nini ataki ndoki yango bana basali nini na makambo ya libala no na mwasi na yo azwi bana chubimbeli na kingo na mutema na libumu okanga mutema ndeni oboma mwana mwasi ya 2 ans na mwana 8 ans mobali yo papa komi déjà na 65 ans. Bana bakufi azwi pe courage akokende kolongola bilamba sokoli abimi abengi mwasi alobi na se na bomi bana oya kolokota bibemba bana yo azwi clé alobi na tiki clé na se ya porte. Mwasi ayeba polisi epesi bakoma sur place bafungola ndako bana ya kokufa mama wana azokokotala 2 fois te mama na miniti oyo azolela sango epanzani na communauté nde moninga nanga abenginga aza na Houston nde azoyebisanga na ntongo lere azoloba kuta asisaki te na leli nde ekotindelanga balie yango oyo deja bainformation ezotambola na polisi ya Houston bazolukisa papa wana nkombo na ye Jean-Pierre Dansoko. Jean-Pierre Dansoko aza congolais à Brazzaville. Yango conseil nazo pesa libala eza finalité ya vite na monde oyo. Soki libala esimbi te tika. Soki mutaza mwasi na ote aza mobile na ote tika avec comme la bino na ba point ya kobomana. Libala eza nzela lola te. Bato ebele ba okota enfer likolo ya mabala babalaki.
obali olovanda kimia na libala ekomisi ndumba koleka na basi oyo baza na libanda babala te. Libala eza finalité ya vie te. Soki ezosimba te botika bokeba na baconseil ya bato bazalaka na kaka kodivorce te, me moto azovivre pasi na libala eza yo. Bato ebele bakokota enferme baza marie. Kobala elakisi te ke okokota lisu lifelo te. Libala eza finalité ya vie te. Tomona na biso pe basi musu bazovivre mieux, me babala te. Tomona pe mibali musu bazovivre mieux, me babala te. Une fois bali makambo nyonso ekomi balancer et baby. Mabala nyonso eza ya kobala te. Ba conseil nyonso pe eza ya kolanda te. Tala mwana mwasi oyo. Police epekisi ye ko permettre lisusu te mobali wana mona bana. Mobali mobimba azaka na esprit ya kosimba mbeli yo ozaka na mwasi na ndako asimbela ko mbeli nyonso soki bo discuter mobali na ndako asimbela ko mbeli nyonso soki bo discuter keba eza déjà signe o nzamba zola soki mutu bozana ya za capable ya kobomo un jour. Eza nini mibali batondani ebele na mokili basi batondani ebele na mokili pourquoi koboma et surtout bana wana ba innocent bakufi mwana 2 ans mwana 3 ans bino ba conseiller oboza ko conseiller moi sa zonga na ndako libala bino ba conseiller oboza ko conseiller moi si pesa e bana ameli bakisi pona makambo ya bana bokende kolamusa bana wana bino nde boyebi ko pesa conseil na mokili kotuna conseil eza mabete mais faut ko analyser ka ba conseil nyonso eza te ba pesi ka conseil osaka lokola mwana mukie donc yo soki mutapesi yo conseil kaka ozwi nyonso otie na motema. Dernièrement tomonaki en Europe ndeko mwasi akweyaki alongwe likolo akwei likolo akobunda yo mobali mulangwa mwasi mulangwa bokovivre vie ya ndeni na mariage. Mibali abazuwa titi zuwa ngo zosala ya nini atosali zuwa na yo wana soki mwasi abia kotriche so mobali alobia kotriche zuwa ni osala nini. Tokeba vraiment na bamabala oto okota nde na lobaka ngo pe na continuer ke libala eza nango finalité ya vie te. C'est vrai balobaka o mwasi faut ba mono na bague alliance ata bague alliance ngo ezo memona liwa il faut la tango kaka bato ba mona koza na bague alliance ba Facebook oboso mona bato muso akangi photo na mwasi baza lokwa ba na sengo baza na bango na sengo te baye na misu na bino bato balingi ba faire voir bino ke basaka na mariage na bango malamu mais vanda na bango pembeni yoka ba misuku ba tchaka ba photo mibali na bango te ya basi na bango na Facebook te bazo vivre mieux que bino ba obo exposer basi na mino na mibali na mino na ba Facebook boza ba problème sérieux bolingi bwa kokosa biso na ba Facebook lokwa Facebook ezalaka to za salité faut que ndiko tcha ba maquillage ti oya ko bima ba mono mwasi kitoko awa pe ba telefone na mikolo ekoma na babiloko ba ya kobongisa kotia bate bokeba libanda ezakati te bandeko nanga kobala mutu pona apparence te kobala mutu pona apparence te peut-être pour la kisa ki ba voiture bien ça nango peut-être pour la kisi ka vivra bien nani amso ka vivra bien na vie ne normal les mususu te place ala la ko recruter bandeko basi bokeba na bamabala bashwa bozosa na ba mariage bokeba mobali ya 65 ans mwana liboso a 8 ans mwana mibale a 2 ans kala nyonso tu wana mwasi yango mituna lita zai kozwa mwasi ya kobala te kala nyonso tu wana pona nini donc abandi kobota na âge nini faut bo calculer abandi kobota so na ba 58 ans ba jeune garçon muso bazoba ndobota na ba 20 ans 25 ans pourquoi zwaki tout ce temps abandi kobota te pourquoi faut qu'on se demander. Peut-être basi nyonso azalaki kovana na bango bazako découvrir caractère na ye. Peut-être azani mobomi ya depuis kala kuna na braza aboma na ye. Soki pa azalaki na armée kuna, soki pa azalaki wapi. Aye kobomela biso bana ba innocent bana wana bandeko na ngai. Ata binomo nga mama moboti na fandi boyebisanga mwana nga na mimi 9 mois akoli. Ndenge ka Joshua nga na zakani na tambola ne mutu moko abomenga mwana. Mutu wana oboma nanga pona olata eto okufa ensemble. Tokufa penza ensemble
na kokotala te na mona mwana nga nde baokunda ye et puis wana eloko eza na kindoki papa yo moto boti bana na yo bana mpe basali yo confiance toke na dadi mami na bango mpe motema ekiti abi azobanga te papa osala bana mabe te okamati oke yo bomi bana na yo bobunda ta na mwasi no yango bomesana kobunda botyani bambeli bana na bino wana baza koza baproblème na bino na ndako te baproblème na bino nyonso okangaje ka bino mibale boyokanaka te boyebi problème oyo boyokanelaka te bana bato bana avenir oyo nzambe atinda bango na makambo na bango ebele na mokili bobomi bango kaka boye ba innocent yo papa obomi bana kaka boye epuis ye moko ameki komiboma kufi te nayoki banyozo yango mibale mpo na oti okota na page wana Houston mosusu bazoba bakangi ye na voiture amitiaki ye moko bambeli me bakuti ye amikufi te bamemi esu na hôpital mboko openze moto abongo bosilisi ka mpe koboma ye bomemi ye nano hôpital basoigne ye nano après bosambisa ye après bokotisa ye prison nga namonaka wana nyonso eza bacycle long il faut koluka mbala moko kokata likambo yango na mokuse bozwi ye kaka bosisi mpe bobomi ye kaka vraiment bandeko na nga soki libala ezosimba te botikaka libala eza nango finalité ya vie te basi ko babongaka na bango pesa mibali mpe babonga na bango sa basi baza na bango c'est vrai toboyaka na biso via des ordres eza mabe soki omoni ke olingo vivre via des ordres mabe kochange basi kochange mibali obali mais soki obali okutani na partenaire ya mabe koinsiste no na mariage wana te ekomemelo kaka baproblème plus tard nayebi combien d'années basali ensemble te mais déjà ememeli bango liwa na kati nzambe afortifie mama wana nayebi te lokola aza mwasi moko proche mposa okende Houston de fait kayeba ye na camarade na nga donc epesi nga mposa okende Houston na bahoraire mpe ya baprogramme oyo toza nango ya bakongoliwood oyo nayebi te na osepartage nde nini mais nakokonte vraiment na funéraire ya bana wana nazala e tokolakisa bino sur place ndenge koleka na osala video nazwa baprogramme nata ndenge naoki kosarrange mpona participer en tout cas bosambela nzambe afortifie motema mwana mwasi wana apedre bana mibale donc ce n'est pas facile mpona mama eza pasi vraiment botia na prière et papa wana Jean-Pierre Ndosok aza recherché bomoni photo ne wana nazoluka nazwa bafoto nesu ya bien na postele bino botala yango bien moto nyonso akomona eza na Dallas eza na eta nini boza bandeko nyonso bolandinga bohésite te kobenga numéro ya police eza wana mpe na otyango lisusu donc aza criminel ça veut dire abanda koboma depuis na Afrique bokeba na mibali ya basoda conseil gratuit bye